Salut la famille, comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien. Nous aussi de nos côtés, nous allons bien par la grâce de Dieu Bandeko. Ah, Congo, triste nouvelle. Babouakeli, nada, comédien, artiste comédien, nada. Babouakeli Mbasu, na mutu. Nzamba lola atabino moko bandeko nanga. Atabino moko bandeko nanga penza. Esika msubo monite bobwaka na makolo. Ekomi bochiki bisike ekomi su na mba na mutu vraiment solo wana bandeko. C'est triste hein? C'est triste bandeko nanga Kinshasa oyo foko sambela mingi bandeko. Foko sambela mingi motema mabe to ya augmentation ya motema mabe ezo mata sekomata. Okoluko boma mutu emsusu pe ana epene lote amisala na ekaka. Amisala na ekaka, amibwaka na ekaka, wow kaka mesoko kepena na profondeur. Omona kende omwasi azanene lote ndeko mobali ana epene lote azo potana na ye kaka ndenge batu nyonso tu bapotana na baonka na mokili article 15 takala ingangu kala technique bandeko kala ingangu kala technique article 15 débrouillez-vous pour obika baimba nkundeni article 15 maman, débrouillez-vous pour obika. Non, vous comprenez ngai, ces années-là, moi, Anna, Walo, bandeko. Oh là là, boki ko kanga mutu lisu boye penza lisu nyonso ekangami. Mambu na mutu boye yo mutu osali boye omona ke sikate. Bisiko bobwake la rabatu yo mona ki oto yo ko mami kam ninga mbali ka na mutu vraiment solo wana o mokili makambu nani asali nada boye nzamba lola o eza tournage te po congolais loko zaka mutu amweleka olobaka te eza nango tournage o eza tournage te mutu atengami elongi loko afayulu ntango babetaka ye gaz climogène série ya bélection. Il y a affrontement il y a bato PPRD na fayulu. On y ko déformer na da mutu boye ko eza tournage te poto lobaka eza tournage yango atije bilona ba tshaka wana na tournage te o eza réalité bandeko na de longue tengami boye mutu etengami liso ekangami boni ko sala mwana bato boye congolais mute amabe boli ko pesa bato pasi boye po nini ko asali nini vraiment ta maman kuta sambeli na kombo na Yesu akobika oyo asali ye boye azanga kimia maman alobi oyo asali nada boye azanga kimia na kombo na Yesu nzambe na biso aza médecin par excellence akosala bikamwa maladie oyo ewuti wapi retour à l'expéditeur au nom puissant de Jésus-Christ. Boni kokani la mutuka na mutu boye. C'est triste pour les gens qui font du mal aux autres. Que Dieu vous pardonne. Seigneur. Nada akobika na kombo na Yesu. Libulu botimo lipo na nada bino moko boko zinda na kombo na Yesu. Nzambe nada kende église. Kende pa prophète Emmanuel Dodi. Kende église. Kende ba sambele la oba pakola huile d'olive papo koyoka bien. Bandeko ba comédien nyonso ezalaka théâtre te bandeko. Nyonso ezalaka théâtre te bowelelaka nini entre bino. Nada tia foi pa ya nzambe okobika. Soki oyebi likambo te. Soki oyebi likambo te nada senga nzambe pardon okobika na kombo na Yesu. Bon rétablissement master. Nzambe ya lola bikisa yo. Kende église et pas pasteur walesa.
Kene pas pasteur Walesa ekosila nango. Kene pas pasteur Emmanuel Dodi benga Keni Piana. Ba mema we papa prophète Emmanuel Dodi okobika kende nanu kende. Nyonso ezalaka théâtre te bandeko na ngai. Ah! Que la grâce du Seigneur puisse lui assister. Nzambe mondo yo mondi na biso motema mabeleki. Eza nini mwana mobali ya bato abunda na na terrain. Nzambe alola, Nzambe yoka mawa Seigneur na ngai. Ce monde est très méchant. Les artistes, ils font beaucoup il faut beaucoup de prières, les artistes. Il faut beaucoup de prières. Vous êtes très exposés. Ils ont d'autres personnes n'aimeront pas votre bonheur. Hein? Vous êtes très exposés. D'autres personnes n'aimeront pas votre bonheur. Bonne guérison, ma star. Et Seigneur. Nzambe na ngai. Hein? Ah, Seigneur na ngai bandeko. Nada, makopini. Makemba, ba makopini, makemba. Makemba nada na ngai bika na kombo na Yesu, mon Dieu. Pona nini boye penza. Congolais to lingani te. Congolais motema mabe. Congolais ko lukaka ko sala baninga mabe nada. Que la grâce et la faveur de Dieu te reviennent, papa. Te localise. Te localise, papa. Oyo kabia obika. Kende église. Kende église avant okene hôpital. Okene église. Pas prophète konde. Israël konde na liloba. Kende nan kozwa premier soin ezaka église. Nan kozwa premier soin église au bon deli ba pakoli wi d'olive place wana après na sima yango suko hôpital ko luka bas consulter yo peut-être moins antibiotique pour ça la moins c'est bon. Mais soki wuchi na molili kande bo boire na mwa mungwa mwa pipi la poussière bo boire na mwa nini nzamba lola soko ebili kambute nzamba mona yo nzamba bundela yo. Boni ko kanela nada kana mutubo e oli kamni. Boni ko privé nada ala te suba perikite. Bato ya maboke botika ba jena binoko na nada te. Bato ya maboke botika ba je bato azua botika ba je na nada te pardon. Na nada te pardon wana makopini. Makopini Mokili nzamba lola. Seigneur, pitié, pardon, pitié, bato ya maboke bolekisi vraiment nini. Tina niveau yo ko kanela mukanisa muninga lisu boye penza. Tina niveau bo mona place musute. Bamba so ya musu bo bwaka na makolo. Bo mona makolo te. Kana na mbuna na mutu vraiment solo wana Seigneur. Eza ni na vie ya bato tango esali ye boye. Quand on salie boyo ozui nini vraiment yo pe luka succès na ndenge na yo c'est tout luka succès na ndenge na yo au lieu ya kosala muninga boye tina niveau yo vraiment non bolika batu bazalaka na pasi bolika batu balelaka eza pasi bando na ngai mokili makambo mokili mawate Nzambe yoka mawa Nzambe yoka mawa nada okobonga okoyoka bien zwa mafuta huile d'olive kende église nanu kende église ba passer ba sambela yo église ba passer ba sambela yo après yango hôpital okoyoka na yo bien boye baka ndinga kotambola o boye ba bisika chama kolona bisika chama koloteo Bobino no sobata maboke. Oya omona ke yo za ko avancer ya za ko avancer to sani aolingelo kabul. Oya ikomona ye chile lo azwaka moto. Mso abanda carrière liboso na yo yesima. Me yo somi mutuka. Me yo somi esika. Me yo zo tonga. Me yo za level au sani. Ako niko kamwe loko mobe poka e kase yo. Yango foko sambela ka mingi. Foko sambela ka mingi na mokilio yo po mokilio mto yo zo loba ke yende sa personne yem to boma yo méfiez-vous yonga za camarade ngaza kana camarade te ngai naza kana camarade te naza kana na ba relation ba relation de
mais oh mon dedans ma privé moi maman na nga ba jeune pas ngezala te confiance na moto te nzamba lola nada nada o nzambe na ngai Yesu yoka mawa na nada nzambe yoka mawa nzambe na nga bikisa ye papa mwa mbalo apotanaka nzambe azoluka vi na ye azobunda bino nyonso so bolingi succès bobunda pe olingi succès bunda pe ndenge ye pa bunda ki mso ando abanda kokeba tournage makolo ya eloko te nzala na libumu abundi asali kombo abundi lelo akomi mutu bongo aliboya onika embaso mutu boye na likamni nzambe na ngai oyo nini nzambe troisième planète soki 21e siècle maweza lisusu te maweza te bandeko troisième planète soki 21e siècle oyo maweza te do mutu azoboma mutu motema mawa na mitema bato ezala lisu te osala mutu mabe yo moko ozomi yoka mawa te ke eloko nazolinga nakanela mutu so basali ngango bozalaka na motema mawa bandeko bolingo ezala bolingo ezala oyo eza montage te bandeko na nga mokili mabe ata osali moninga mabe ce que tu as semé tu le moissonneras ça c'est la Bible ozolono kobuka osali moninga songi yo po obuka songi osali moninga mabe yango yo okutana nango oyo olona obuka osali mwana mutu mabe yo pe mwana na yo pe akozwa ya ye kidibi oyo olona obuka surtout mutu musu aza na ye innocent basa innocent nzambe atelemaka na babaka wana amoeske mutu ayeba likambo mais so mutu ayebi na ye likambo te en tout cas nzambe mawa yoka mawa na nada nzambe na ngai na kombo na Yesu nzambe Yesu bikisa nada Seigneur Jésus-Christ de Nazareth likamni nzambe na ngoki okanela mutu ka mbasu na mutu bwe likamni omona makolo te ata pe kutu makolo ngo sezala pe ka pasi non pourquoi ko boma mutu bwe oh Seigneur bisous bye bandeko bisous bye nada bonne guérison nzamba lola abomba yo abikisa yo se rétablir na kombo na Yesu amen.